balé. Bauti na wapi? Bauti boki sasa bauti ba weekend na bango. Bazo wela nzela biso beto camion biso kufa jao. Donc la pinele tout. Oh wana bango balé wa liboso pinele to bokaki. Wana alors nae. Ya l'équipe a tiré le soko ale et balube si on a évité un accident ba kufi bene. Moko de a kufi si place. Moko wana ma msu wa kata ni mato ile moende. Ah mis. Intervention et retard. Mais tout ça on se dit comme c'est makamuteza ka normal. Na ngete makasi mais nzambe sunga kaka. Eza bano bazo ya weekend bango. Eza bano ba ya weekend. Asa ba Papa Mbote. Mais quand je vais expliquer biso non événement to tu au monde accident o et salame. Ah. Azaki na vitesse. Bazo kenene mai. Ah. Biso beaucoup de tante. O pine pasu. Metikano. Tout mon chauffeur. Chauffeur perd de connaissance. Mais des gars net mon mutuko ba doazu choc guitare. Papa langai. Façon accident salameli na kamwe. Et bela bato bazui ba choc ya sakalate. Yaya moko ya mobile akata ni koto nyonso. Mwasi mabele nyonso na se. Koto nyonso pantali. Bauti na wapi? Bauti koto bazo ke weekend na plana solo mira. Bazo plana solo. Expliquez-moi son nom. Et centre-ville qui sono et comme il y a marqué que c'est des vitesses baro lanzela mais il a débordé à Isabuna mais il a dit il s'est bangu ba kami ba malembe ngana muta moto bazo ka mabe ba to moto mais mutu ka ngoyo ba lo ba ka ngo sala suti ka suti za mala okay Qui m'a bé. La